Salut, bonjour, bande konangai. Lelo na yawa na ena kande belé. Yango bomoni na bande yango même pas en anglais, même pas en français milai parce que message eza ya biso moko ba congolais. Parce que makam sisi fo so la on a monoko mboka. Faut que tu exposer nyo so libanda pe er moko to aussi sa valeur na biso moko. Lelo sujet na enango ne na vandi liboso na bino awa. Na lingaki na lancer message na influenceurs congolais. Quand je parle des influenceurs congolais, je dis à tous ces gens-là qui font le média dans l'internet. L'internet est là pour nous aider à faire des recherches, à se cultiver, à apprendre ce qu'on ne connaît pas et à faire passer le message. Mais nos messages doivent être des messages qui transforment les gens. C'est pour cela qu'on nous appelle les influenceurs. Mais je suis déçu de voir que les gens qui ont commencé ces affaires, bazo, salayango, nandenge moko, donc, excusez-moi, même Facebook, ils en ont respect. Tout comme ils ont traité des problèmes personnels na Facebook. Bande konangai. Tout vraiment sujet à moi la moitié au benga Gisèle nani comment na nani les sous moi la moitié au bino bossé la succès bicolo ni moi si sope ex-femme il y a un pasteur hein Peniel comment voyez tous makambo ebele zo le kanamboka mboka zoke na kokoya bino bozana robeta na masolo ya moi si moko abomaki libala moi si moko balakisaki bolumbu na ye na TV bino etake ba influenceur tango ovo voix sujet wana o solo yango soki vraiment sans compter ba base na bino olinga osala wana soki vraiment problème wana vous le prenez à cœur et zo soit bino premièrement vous n'allez pas continuer à faire vos vidéos en exposant la photo de la fille. Quand vous voulez qu'on aille des respects sur les femmes congolaises, vous-même les Congolais, vous devez commencer à respecter ces femmes-là. Chaque jour na TV na voya na ba YouTube na vomo na kaka Peniel la sali boya bimi pona nini parce que kaka moi si ava ex-femme ya musicien yango ande bovuvu yango bokomisa na ekoma ya neti information principale ya mboka na biso Congo. Est-ce que Congo vraiment ezala pas problème te kaka ba problème ya basi mo babo mabala. Et puis une autre chose dans l'année Sabino au moins natangwa Jésus ayaki alobi ke o afta linga babo mo ndumba o afana no boete bazoli banga babambaye na Kinshasa wana na Congo wana bino ba chroniqueur wana nyonso soki vraiment balobi ke bon boka matalibanga ona na sala buzoba te ona na tinda photo ni ya mutakala te ya bolumbu te pa ya mobali na ye que ça soit baza marié ou baza pas marié te baza copain copine ona na sala ngote atombola musapi. Vous serez capable de tombola musapi na bino ngana hoka sona ko tombola musapi te bana basi wana oyo batindela kabino ba photo wana be bana basi wana bandimaka ke bino bosala na bango ba plaisir na bino bo garder yango en mémoire bazala maboma te prévane basali yango na bato nyonso te ezaka bakonte azaki na nani biso nyonso pe basi baboya biso basi bakima basi bakenda mutu akufa azala te mukolo mwasi kutu ye moko azokipe makambo ata osala ba programme na ye ya ba musique na ye bino kaka ko exposer. S'il vous plaît, vous êtes des influenceurs na osenga congolais o ya osala YouTube o ba bengi influenceur. S'il vous plaît, bon meka ko changer système bino osala makambo parce que bo fingisa biso nazo vanda awa nazo tala ba influenceurs mususu ba mboka mususu sala ya ba Bénin, Ghana. Ces gens-là ils font des grands travail hein. Na banda Rolanda Ghana moko dernièrement awa avako réclamer nanu mbongo oyo ba charger pour na visa aya na Congo na ba go pass na ba droit nini bo futsara bango wana ale batali
emplacement ya aéroport ezopesa na soni. O wana nyonso bino bomoni yango te pona bolobela kaka peniel, ça fait honte. Musala oyo ata photo yekoli musala oyo na balabala parce que na YouTube awa ebele totangeli yango ba classe te. Eza ba inspiration. Quand tu es considéré comme un influenceur, eza inspiration. Dieu t'a choisi. Ba telemisi ba tunyo fote. Ngala beta yango wa français anglais lingala. Yana ba français ko lekanga mais ba ju même pas courage ya oloba. O ba français ko lekanga ba ju même pas courage. O ba lingala ko lekanga ba beta yango masolo ya peniel. Bandeko nanga ba congolais bino nde wana bozaka ko supporter bango ko tala ba image ko partager ba image zangatina. Moi là avant que na la chaîne nanga YouTube nazaki abonné na ba chaîne mususu. Mais tant natali na moni que chaîne oyo na landela ki epo na boye afukumo tambola côté, j'ai fait que me désabonner na vai nanga. Pona mona ba buzoma na bango te. Botika peniel avanda na kimia ava mwana mwasi ya liboso te abo malibala. Bamabala ekufaka nango chaque jour awa. Ce qui fait que vous voyez kaka distraction ya tanga kombo na ye eza parce que azali mwasi ya un influenceur. Alors bino bandoki ba jaloux oyo bo planifia game wana nyonso pona lelo comme histoire. Nzambe au juger bino au sambisa bino. Musali na Nzambe au continuer musala na ye au yemba au prêcher prévenir Nzambe au pesa ye makasi. Alors pour finir, moi je vais seulement vous demander respecter la femme congolaise. Respecter la femme congolaise, elle n'est pas la première femme au monde oyo à côté de la vidéo, oyo à côté de la photo bien ça les vidéos, ya tango ya ba intimité na bango. Ça s'est fait partout dans le monde. Mais biso ba congolais to linganité, yo to liko dimné. Moi vidéo lelo na sala on akanda na opesa mbote belete, mais mbote na opesa mingi na bandeko na ngai nanu na mama na ngai mami belle Bimpe Régine mwana bandali ya solo koko ya Israël na pesa mbote belé siko zali petite sœur na ngai Sarah lelo le 8 mkona yo bon anniversaire. I love you so much, enjoy your day. Myriam na lingaka ope mingi na pesi mbote ndeko na ngai grande sœur na ngai Dorcas l'espoir qui me reste yo yebi mbote belé yo na bana nyonso. Alors na ofuka wana please partagez vidéo, aimez et puis faites vos commentaires.